Poto futa kanda kutotangisa kabana na mbonga commerce. Ye kozwa biso ba charge. Wito yazo mele lingi ete atika mtoto mela toteka. Witi yazo mela lingi ete. Witi ngobila zo mele lingi ete. Eleki makase za na ajilete. Witi na bokasa kuna na barabara bokasa. Biso lobi matisa totika aizaka te. Azango tolongo na butu toka tiwe azim bamutu komanje ba ko matisi na kati ya Zandu. Mais yo abibwe akanga Zandu pona Zandu ya salite. Kaka ye kuvenir wana alinga tia pompe na Zandu azizu saita chetu na kata Zandu. So ingolo banini. Atali azo tali bana bokengo yete na kata Zandu. Abika boksa Zandu. Na kosenga subu na baboye na président de public. Oboki le peuple d'abord. Obi nombre de personnes bateka na Zandu wao. Mais parmi les commentaires, nous sommes à Salakate, nous sommes à Baba coopérer na Zandu, Baba komesa. Si copier wami, o sidi ke ngobila abongana na Zandu, bako suka wap. Pendant 2023, ba Congolais bazala décourager na fulu zomona fulu oyo. E uti libanda na Zandu air totekaka tokoteka likolo ba fulu boete auti kolokota yango musika ayeko bwaka pona ala kisa yango bongo naza kosenga na mokonzi ya mboka azala prida la Gentini abomisaka bato na yumbi kaka na esprit ya bandi yango lelo oyo baza bato FCC baza na posa ya évoluer te ndi yango no moni bazo sala makambo abo ke bonyo kolaka bana Congo pour rien est-ce nzambe pena zo linga makambo oyo yana bana ba poto bana makambo belebele biso siko to na ba bana aba parents awa misu baba veuve batikali baza awa siko Zandu oyo bako vivre na minute kaka tolo ba lobité ka siko combien ndako elala nzala ka na minute na hôpital ozomona. Donc, ma solution président de la République a raisonné ma bien, a Kinois, a Congolais, a Kinois, Bikini Ndengezali, Tolia, Babikedi, Bikedi, Bindika et Biango. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou. Mbote na mino bandeko balandi ya Correcteur News TV, Rachou la caramel, toki sarabino soki actualité ezali toki tarapena na lombango. Tozangi lisu na Zandu ko toyaki ko sabino que mokonzi ya ville Gentini Ngobilambaka annonçaki ki akokanga Zandu le 20 pour te abongisa réhabiliter Zandu kasi lelo ezali bongo le 21. Tokiti na Zandu po te bato ya Zandu abengi biso ba mama bokita bongo boya kotala lolenge nini pona bango balobi banda butu ya le 20 lobi na butu ba police ba kotaki c'est pe na banani ba buki ba mesa ba te ba poubelle a place to yaka fulu ezalaka te melelo alors to grande surprise fulu ezali ndenge bango pe ko lisa biso ba kuti yango kana tongo na yango tota mona bino bota lolenge nini pulu ezala kotonda place to zali bongo na bukasa na koya de l'école ba be pa itomoni de l'école kwa kadingi ndé place to moni benda poubelle ezali kasi bango moko pe bazali na maloba ya koyisa biso po bazali ba témoin papa mbote mama bonne santé santé za malamu mais moral nangeza bien te moral eza bien te pona nini pona moni ke likambo e comme biso na mboka biso tozali ba vendre à grand marché central mais eloko to moni biso to mona ngo na Zandu te ezele loko gouverneur yende ayeko tikela biso ba biloko oyo awa biso totekaka awa tozaka na selte mokolo moko ate gouverneur alokoti ba selte nyonso eza na ville ya Kinshasa ayeko tia na Zandu alobi ke Zandu ali salite fulu oyo bokuti yango erne biso fulu oyo na butu tolongwe avec ba 17h 18h na Zandu totikali komona eloko moko awa te fulu oyo ye gouverneur nde aye nango a partir ya ba hectare tardif ere na biso ba vendre tozaka na Zandu te toyebi te soki ndenge nini eyaki ba mesa ndenge bukani boye bukani ndenge nini ba mesa ebukani yende aye na ba engin na ye ba tracteur po abuka marché central eloko liboso na koloba boye soki ndako no ekomi salite bazwaka te ke obuka ba bandako so lupangu no ekomi salite eza te ke obuka bandako po soigner lupangu na o bazwaka lupangu bakomboli yango lupangu ekoma soin oyo gouverneur azosala ezali torture moya pour la population ya bakinois bon na ba gouverneur azala sérieux ayeba souffrance nini oyo peuple congolais azo souffrir tozali sans emploi ande tozali awa
nde tozala toza bapère des enfants toza balocataire bo tokovivre comment na bana na biso ye azali matriculé l'état futaka ye biso l'état futaka biso te biso tozomifuta na mosala oyo biso tosala kati ya ville ya Kinshasa na Zandu. Oui, papa, on va nini par rapport à la situation comme elle est na Zandu. Situation c'est comme na Zandu ezai kama ngobila. Na ebite soki gouverneur na luka kika po na Zandu. Omoni matiti o bo filma bien. Eza matiti wuti bokasa. Yango. Matiti wuti na bokasa kuna na baba bokasa. Biso lobi matiti atotika a ezaka te. Azango tolongo na butu toka tiwe azim bamutu ko manger ba boka matiti a na kati ya Zandu. Mais yo abibwe akanga Zandu po na Zandu ya salite. Kaka ye gouverneur wana alinga tia pauvreté na Zandu azusu saita tetu na kati ya Zandu. So ingolo bani. Atali azotali bana bokengo yete na kati ya Zandu. Abika boksa Zandu. Na kosenga subu na baboye na président république. Oboki le peuple d'abord. Obi nombre de personnes bateka na Zandu wao. Mais parmi les commentaires muso basala kate, ba pe mo misala te. Ba coopérer na Zandu ba komesa. Si kobi wabi o sidike ngobila abongane na Zandu. Ba kosuka wapi. Et puis si ngobila na Zandu mandana négocier nango. Yé pas les côtés, yo président public. Oh yo ça va voir na yo. Baso bundisa o Félix. Ezali bitumba. Fungula miso yo lo bate. Zo se pour na Zandu. Soki Zandu o ka ba kangami. Président biso to bate ba commenter ba komesa. Yo osambwe devant toi aux autres la voix mon côté. Zo solution. Na peso message na ngobila. Ngobila. O eza capital. Eza yumbité. Gouverneur, le gouverneur pour population bazali. So population bazali aux attaques gouverneur té. To le biboy respecter peuple. To sabiso wa peuple. Le peuple d'abord. Ko tsa so tembete. Gouverneur asora na ma peuple na ye. Oya yo biso ko benemi. Surtout ba biso commencer à Zandu. Oyini biso po na nini? Yo kaka Zandu. Yo kaka Zandu. Na laki yo baka nzambe likolo azali. Nzambe azali likolo akokata likamuna yo. Tota so le kinzambe. Na suki wana. Ah, mama namba sani Gentini bula munaeka kasalo ya moni mabe ate menzamba bafuta. Papa nazo sepela tende bitoko vivre akana Kongo na Zandu siko toko vivre wapi musale zate ngana sisa classe kala depuis 2007 ti lelo nakosala ndenge ni bana bako vivre ndenge ni naza orphelin de père de mère naza na 9 personnes leki asala choix mabe ake kobota na mibalo ba ventrier siko na liesa kaka bana na Zandu na ba pavillon on ateka ba garantie na umeli na musala fantasy na ke kuna na frontière bakangi na zongi na pavillon ndenge moko na ko vivre ndenge nini papa Félix katela biso likambu oyo lukela biso solution donc ko vivre ndenge nini classe misale za te to ala to ko vivre musala bakobanda koyiba bato bakosekozala ndenge ni marche munene Zandu to banda kala mama na biso baboti biso kana Zandu bolukela biso solution tolembi bokakaki biso na confirma ozoyeba teke baolia OCC pote bayeba ki oza président na biso po bamema yo na ndenge moko boya mayele yo ozoyeba te fungola misu pepe d'abord papa lobaki nini pepe d'abord papa fungola misu tala papa zalaki ndenge azalaki otambusa biso logique yo baolinga balia OCC papa président fungola misu tala biso bana oto osuka wapi bon na oloba boye eloko tout avait banda et comme on a 10 et banda na 1 full oyo tango balaki mukie soki bozana bata célébrité na kata Zandu obotia ndenge full e banda ko former mukie menga longolango pona ni bozeli full e former e belé pona banda longolango pe bozusu baki su full mususu oyo libanda baki pona bokosa Félix abia bino mbongo botana ba poche bossa ne bona sana pouvoir ya Kabila botika ba presse bandambu toyebi comme Félix a continué à pouvoir à bloquer bisika sur les lambongo ate bon moi luka ba tiomo bo les lambongo bo continue Zandu ya mo ta la fulu ba pe mbongo so pe mbongo bo Zandu
Est-ce que yo comme ça mobimba na mbongo ba pesa avec zo comme le temps pour la sande bonga ba mobimba ezonga OK luka osaka okombola ndenge ba kombola kazando bozala bata salibute bana ba kamina salibute te ata bongi songo le lobby ba kamina salibute te mafule ba semana na ta zando o sana ngoni papa bongi ça kolinga ko troubler biso population tie to sambuye pona bino papa naza kosali nano mokonzi ya mboka mpo namoni bato ya FCC baza se na ye bazoluka toujours babebisa pouvoir na ye mpo na 2023 bakongole bazala découragé na ye fulu ozomona fulu oyo euti libanda na zando r totekaka tokoteka likolo bafulu boye te auti kolokota yango musika aye kobwaka mpo na alakisa yango bongo naza kosenga na mokonzi ya mboka azala prida na Gentini abomisaka bato na yumbi kaka na esprit ya bandi yango lelo oyo baza bato ya FCC baza na posa ya évoluer te ndi yango nomoni bazosala makambo abo. Papa, est-ce que okoki koyeba ke zando batonga ngo depuis époque Mobutu pe ezali kosenga ye contenir de millions de personnes te lelo bato komi ebele mboka Congo na biso komi na bato ebele zando etondi bato eza koconvenir su te nde batongelaka yango esengeli ba réhabiliter zando est-ce que boko comprendre sika wana te mama idée na yo lobi wana eza bien RP musea yaka comprenaka ke oui tozaka na marché moko tonga liberté tozana espace kolongo atiko koma ba maluku mais espace eza ebele eza ke soki bamoni ke o ese umeli minga ke pe kotonga ya sika ya lobaka bato basala mokili na bango po ni yeba ko sala zando na ete ah ezaka problème ki ya kotia some maticho eza ya biso te ndezo komisa ngo grave mokili tozo komebele to banozalaka na marché moko ezaka bien ke ndenge musea asalaka liberté yeba ya tongio ya ye to komebele ba marché pesa lebele ti oui c'est ça. Donc ceux qui mutasala eloko na ye il faut bango baya ba sanini bapakolaka couleur tomonaka boulevard basali biso prince te mama bango baye eloko mutasalaki bapakoli couleur asika ebimaka ya bango sur marché na biso eza o nani Mobutu atonga bango baye basani babuka lisusu so babakisa sur couleur est-ce que bakotonga bango mote basala biso tokende kuna l'espace c'est belé na ville ya Kinshasa bakosa bango te nganga na zana ngo loba ngwani. Bon, merci pour la parole. Et logo toki bandeko balobi ebele. Mais zandu oyo obite ete ba chômeur ebele. Kabila akei akangi na frontière na Brazzaville. Ba chômeur ba na zandu. Toke na Angola ba bengani ba chômeur ba na zandu. Toke lufu ba okanga ba chômeur ba na zandu. Partout ba kangi jusqu'au vimo bimbe komi na zandu. Lero yo lingo kanga zandu. Il faut osala sikoyo. Zandu moko quelque part pour ba jeune pe ba bandeni ya ko debuna ba mama ba ko debuni yo okangi zandu kaka mbala moko ka boye siko ba jeune ba ko vivre ndenge ni pour la minute bana musu ba otanga te ba para musu ba malade na hôpital na minute aluka asomba kis aye zandu aluka akuta zandu bakangi net fulu euti musika euti ba itaga euti gitambo ba butu ba bwaki wileri ba bwaki yango a pona ni sikola ba koloba ba pesi basali zando ekosila lelo na lobi makamba kisasa toyebi yango makamba Congo toyebi ekosila lelo na lobi te ozomona ke bonyo kolaka bana Congo pour rien est-ce nzambe pena zolinga makambu oyo yana bana ba poto bana makambe belebele biso siko to na ba bana aba parents awa musu ba veuve batikali baza awa siko zando oyo bako vivre nde na minute o kaka tolo ba lobi te ka siko combien ndako elala nzala ka na minute na hôpital ozomona. Donc, ma solution président de la République a raisonné ma bien, a Kinois, a Congolais, pas Kinois, et Kini ndenge zali tolia ba bikedi, a bikedi, a bindika e biango. Donc, a vrai Kinois, a raisonné pena bien pour na bana Kini, pena Congo mobimba, pour eza bien te, pour Brazzaville de Kangama, Lufu yangwane Kangama, Angolais Kangama, tout le monde à Congo ba kaka awa kaka na Kinshasa, siko bakangi zando to vivre ndeni. Mama boni engalo bapuna makambo ya zandu ko compliqué baso mingi eza temps ya kosala mosala te il faut yo posa journaliste bosolaka na ye okotuna ye tete mpona ozokanga zandu abongisa zandu mpo zandu banda batonga yango banda epoke Mobutu ti lelo bato bakomi ebele esengeli ba réhabiliter zandu mais faut yeba tete bandeko na biso bayaka mpe ebele bautaki bakasa bani bayaka ebele asaki bamesi barrière oyo bobengaka chine maleke naza nango te sikoyo
na zandu awa zandu batongaki yango mpona bato oyo lelo tokomi boye te to population ekomi ebele ekomi éleve ozo comprendre alors zandu mpe salite mpe eleki esengeli baeloko nyonso ezalaka ata soki ovandi ata mbula nde tomona kotongi ndako ovandi soki mbula sike esi tomona moto atie penseur abongisi ndako ndenge mpe alingi abongisa zandu ya bino mpasi bokomona ndenge tomona mpasi mpo tobikana zandu soki oteki te ndeko na tokolia te ngobila toboyi te projet na abongisa zandu mais fo akanga nde pavillon na pavillon abongisa marché central toboyaki te fulu ezalai na zandu wana aloba aboyi babwaka fulu si fulu ekomi oyo eza fulu ngobila moto abwaki yango na butu abwaki ba-22 abwaki yango lelo na butu gentili ngobila nanu kopa mama ake tozonga na liboso biro nyamo fulu eza ebele mama ye mwana fulu eza ebele akelaki kwisi na mombele azobongisa asali kaka fulu ka ndenge asali boye atiki asali ka fulu boye atiki asali tiki potopoto ebele ye mutu moko akobobisa combien de personnes na zandu oyo papa toboyi tabongisa gentili ngobila linga bomasa ndenge bomala yumbi oyo te eza nini prochaine pas prochaine ezalaka mabe mpo ngobila ndenge aza boye akobongisa zandu osala kome bio 6 mois 6 mois akosala yango 6 mois ngo ya ndenge nini mama pama gentili ngobila to Félix akenda kovote mbula aza ta reconnaissant na eloko wana mpe Félix aza reconnaissant kwa ngobila aodirige ye abasandika ko étiquette na poste oui papa vaccine bonga ngina lo baboy mama ngina lo baboy Jando ezali place ya ba illettré te eza place ya ba idiote n'est-ce pas na kati ya Jando oyo il y a des intellectuels il y a des licenciés il y a des gradués manque d'emploi musala ezate mudamutasali neneke a créer idée na ye ya ko survivre yo comprendre ata basala musala na bité se ngobila azali gouverneur ya Kinshasa na bité parce il est aussi concerné la likambo ya Kini Bopeto est tel ngobila non marché central et ça dépend de la gouverneur de la ville ya Kinshasa to moni ba jeune na 4 hôtels de ville to moni ba tracteur to moni ba ben esa o longo ta yede pe ba tupe population pe longo pe matite population pe na kati ya kitoko ba sape musala kitoko ay ko yede population congolaise te le la moni biso ba nyama lobi na tanga élection oluka biso yemo président de la République amone que 2 ans là il a déclaré ça au vu de tout le monde. Il y a un fiasco, des insimilités. Il faut avoir une alliance. Si le peuple d'abord, où sont les peuples? Le peuple va tirer bangoap. Biso si le peuple te ça passer to bikaka awa. To boy mo bolo to papa bana to na bana to tank sa bana to futa banda so to kende wap. 4 mois kanga biso 4 mois ben 5 mois. Il y a confirmé. Qu'est-ce qu'il a fait comme travaux? Alex Abiso gouverneur na alba trop Alex Abiso réalisation ya monene na Yumbi. Qu'est-ce qu'il a fait dans la carte ya Yumbi to mona ngopé. Et là on a ya ngo yango là. Mama ngai na loba pe ngai na loba boye tango balingi kobongisa esika balukaka pe solution mpona bato wana ozomona biso toboyi te babongisa eza malamu mpo babongisa mpo tozala mpe na bopeto eza kitoko mingi mpo eza mpe koservi biso na basante na biso mais eloko ezali awa ebongaki nanu barecense nanu biso bacommerce bazali combien mpo bakabola bango zandu oyo avant babongisa yango ekoma boye nani Mobutu alongolaki bato awa atindaki bango kuna na triomphal leko wana ezalaki pongabi zandu ezalaki na pongabi ntango nde aye kobongisa zandu oyo ati bato kuna na pongabi ozomona ntango zandu esili nde aye kolongola pongabi aye bato baye kozonga na bazandu mais lelo population ekomi ebele mosala ezali te bongo siko biso tokotongi bazandu ya moke ti ya Kabinda Kalembelembe na ya bazandu wana moke batongi yango mpona baintere na bango moko batongi yango mpona biso te so batongi mpona biso balingaki kotanga nano nombre na biso mpo bayebake bisika batongi bakomersa bazali combien batongi yango mpona biso te batongi mpona baintere na bango moko kuna mesa okende kozwa kuna biso aloka na tombola toza combien tozali combien mpo tokoka na nini na zandu wana ya Kabinda ata zandu ya 24 wana ezali moke mpona biso il fallait barecense biso bayebake bakomersa bazali autant toyeba ndenge nini tokobongisa toyeba ndenge nini tokoklase bango bazokombaka biso lokola bokoloba solution nini bosi bozwi mpona kolongola pasi toza na solution te tozotala kaka bango tokoloba lisu likambo nini tozali na bato nyonso tu basindika bazali banini mais banda
tozonga na zandu nani batila biso administrateur te po toyeba ke tozali sur administrateur azalaka te eloko moko te zandu eza na administrateur te eza na administrateur tomona ye te tofutaka mpe bataxi te toyei kofuta kaka taxi ya salongo makambo okoloba eza ya solo tofutaka taxi ya salongo nde tofutaka 300 fois 300 francs yango tofutaka mpo balonga biso matiti me tala lelo na butu oyo biso tokendeki ta nde bayekobakela biso matiti lisusu tokoteka wapi yango na mesure de prudence komelongola biloko na biso tofaa na bandako soko tokokufa nzala tokufaka tokoloba so eloko nini boyebisi mokonzi ya mboka nini boyebisi mokonzi ya mboka nini awa te euti mpaka juma bafulu oyo mosusu euti gambela bayekotiela biso yango nde awa batie biso yango butu mpo nika mpo babengana biso tosali nini balingi babongisa po zandu bande etongama na mbula oyo bato bakomi ebele babongisela biso mama pavillon par pavillon toke wapi nde cinga babimelinga lobi bayibinga bongo tu likolo ya mibali bazangi mbo bazangi misala yebisanga soza ya misala balinga bayibanga bongo alobi te omoni tosa nini basoda oyo batindi awa étranger bango nde bazana balobi akoboma ata bakongole 30 aboma bango ata 30 moto asala eloko aza te aprevoyaka na bato liboso mutu mayele avasa likambo aprevoyaka bato liboso tika lelo mbala moko babriske bato obomema baki bafulu ndenge wana lobi 17h bato batekaki fulu euti direction nini bayaki nango na bamashine na butu bayekosopa donc biso tovivre ndenge nini zando oyo eza mpo bana bazotangaka na bazando oyo misala eza te tozosisa baklasi toza na misala te sikoyo babomeli biso zando boye na briske boye te toboya bamama biso bafuta bandaku kaya bambongo za sikoyo so bakangi zandu biso tovivre ndenge mama awa toza na zando eloko oyosala ngobila esala oyo ezalaka te kimuta à l'époque kimuta ezalaki 4h 3h salite elongwe na ville eselongwa kala mais ndenge mpona kolongwaka salite na kati ya zandu olongwa salite na kati ya zandu ifale okanga marché est ce que eza sens seke ezali likambo mosusu obe ndenge nini mpona kolongwaka poubele oyo ifale okanga marché eza sens te seke ezali likambo mosusu seke ye nde aza parmi bato bazobundisa chef de l'état ye mpe ngobila aza kati oui nga mpe naza mposa naloba na miniti oyo zando totiki mbula ya zando tobokoli bana bakoli na bauniversité fulu ezalaka boye te fulu ezauta gambela zikida aboko na butu na nga na kati abake zando mpona mpe eza salite makasi boye ke oyo zando ezalaka salite makasi te l'état tokoki kokanga l'état te mpo l'état azwi décision na ye ya kobongisa awa condition o population azalaka nango besoin oyo azalaka nango na mawa na kati ya mboka na ye moko estce bakorealize promesse oyo bazopesa population parce que bazotongela population bijou oyo bango balobi parce que modernisation eyali banouvelle biloko oyo baotonga ya kitoko alors eloko baotonga il faut bapromettre population na bango parce que bana souci ya population na état oyo toza na yango ya mona makambo tozomona mais souci ezala na population na bango ke tant bazotonga babandi na camp bakosilisa quand badure ya batemps wana et puis population aza kobanga ke lobi etikala inachevé awa parce que toza na système ya démocratie et puis tosalelaka système ya mandat continuité ya makambo il faut ezalaka na mboka okotonga bien bato bakondima kose sacrifier malgré basouffrance na bango mais tonga eloko ezala bien précisé ezala teke obandi musala lobi okatani lobi okuna elali etikali inachevé tokokende wapi abimisi bamisala nini bakonteneur nini oyo biso tokolela s'il te plaît tozolinga batala nanu batu oyo bayesika na kati ya mboka na biso deuxièmement baluka moyen ya kotia bango na ordre biloko oyo eza bango bafonctionnaka nango mais mpona nini bazoyela peuple na kati ya zandu et puis peuple avivraka mpona koteka biloko sikoyo soki bazozangisa peuple koteka biloko mpo abanda kopanzana bana kongo bakufa nzala to nini sava biso toi bongo manoko biso toi bapeuple d'abord quand on dit le peuple d'abord bapeuple yango eza biso mais lelo même peuple wana bakozala bien mais toza na kosouffrir
elo tocomprendre te Gentili Ngobila touti na confinement akangi Zandu me asalango te. Merci beaucoup pour te bozandaki banda et bandi pete komina suka botikala toujours connecté branché kasi boki lisolo ya Zandu ndenge sili wongo koloba mai pai na bango moko bateki na kati ya Zandu ndenge basili kolela na mokonzi ya mboka esengena ya tala penza kana bango makasi pote bango balalaki balamuki na tongo bamunyo be Zandu babukeli bango bamesa pe bamoli bango fulu na esika ofulu ezalaka te mesiko fulu ezalaka te nde bokomona fulu etondeli bango nde balamuki na ntongo ke mokonzi ya ville Gentili Ngobila Mbaka alobaki ete akokanga Zandu po ete arehabilite kasi bango ya motu bakobelela ke esengelaki na ye atongana no esili Zandu moko ya monene ya malamu oyo kokata bato mo ebele oleki atonga bazandu ya meke esengeli na atonga Zandu ya monene ya malamu lokola ndenge Laurent Désiré Kabila papa na biso kondo atongaka bongo liberté wenze ya liberté kuna na masina kasi esengeli na bango alakisela bango ata maquette moko asala elakisa bango Zandu ekozala nde boye soki esili ekozwa bongo mikolo boni epuis ozoka ndenge bakoganga ndenge baza koganga bozokompetatala biloko Ngobila azosala mama en tout cas mama ofulu Zandu te alobaki fulu to na paka juma yo bwaka na Zandu poni konyokola milimo batu boye batu nde bakoma tambola pamba boye tolembi paka juma bafule uchi paka juma bafule uchi ngambela bayo bwaka ngo awa babaki musu wana za est compétente ata mukete aza mayele te nalobi aye akozwa biso ba charge na bana na biso po tofutaka ndako totangisaka bana na mbongo ya commerce ye akozwa biso ba charge witi oyo azomela elingi ete atika biso tomela toteka witi azomela elingi ete witi Ngobila azomela elingi ete eleki makasi eza na ajine Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Vous avez Correcteur News avec Yemoko Rachou.